maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici l'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une libota mbote bande konangai esengo mingi ya ko présenter biso lupango oyo ya munene oyo eza liboso na biso awa oyo ebandi place totelemi donc bozomona ekei ti place hangar wana ya mabaya ezali donc eza lupango moko munene oyo tochaki yango na mois passé mais tolobaka toujours que souci na biso ezalaka nde ba client na biso basomba yango tosola toujours na ba propriétaire bambongo oyo bozo proposer biso tozoloba na bango et tozo solola pour ko kitisa prix donc tozongisi lupango oyo pambate parce que prix na yango ekiti ndambo donc voilà un peu lupango oyo nde tolobaki awa toza na commune ya Nsele na Daipen donc na sima ya kan Daipen bandako bodomo na wana eza place ba chinois bavandi na Daipen. Dans le pangu na biso eza tellement vaste, eza des parcelles et sangana. Mais possibilité pe ya côté kayango par des ezali, possibilité pe soki mutamona ni azwa nyonso, azwi nyonso. Donc le pangu na biso bozomona ba construction na ndenge ezali, tozongi le pangu na biso e ba eza quartier moroteke oyo ba quartier morobo eza soki pe ndenge non. Awa courant ezali mutuka tina kata lupangu donc maram nyonso awa eza kitoko donc toza vraiment na terrain moko ya bien eza 15 mètres sur 30 sur 24 na bandeli donc ato otambola na kata terrain en attendant to beta masolo to otambola bozo étudier terrain ndenge ezali soki érosion tout ça awa érosion ezala raté donc kolongwa place ko to telemi okay ti na suka donc limite bandi awa okay ti na suka lupango kuna ezopesa biso 24 mètres et na 24 mètres wana na ndenga longueur na largeur awa ko banda place na telemi awa ti koleka agent na biso ska telemi wana okay ti place mur o ozomona kuna et telemi donc voilà kuna na coin ezopesa biso 32 mètres donc 32 mètres aujourd'hui 32 place totelemi ti kuna 32 mètres 32 mètres sur 15 après awa aza sur 24 donc aza double parcelle aza des parcelles mais possibilité peut y avoir divisé par des ezali lupango mobimba tobandi yango $12,000 à discuter dans le bien tobandi yango $12,000 à discuter donc aujourd'hui 32 aujourd'hui 15 mètres sur 32 et puis awa est commis sur 24 donc sur 24 eza place agent na biso kuna na coin à telemi place agent na biso à telemi na coin kuna nde ezopesa 24 mètres et puis to repousser na kati pona ko expliquer to kota to relaxa bino mise en valeur oyo propriétaire abandaki déjà kotonga pour avoir document ya cadastre mais l'homme propose Dieu dispose azwaki idée à continuer les sociétés à te kayango donc koyeba que awa mikanda eza na problème te maramutu eza kitoko donc awa tozolobela lokola 24 mètres place à Kendeli donc place agent la biso telemi kuna tozokende topusa na wana koto da tolakisaki bino awa na ngambo awa aza 15 mètres sur 20 na ngambo aza 15 mètres sur 20 na ngambo oyo tolakisa siko agent la biso azali eza 12 mètres sur 24 soki tolobi tokabola yango mutu oyo akozala intéressé kozwa 12 mètres sur 24 $6,000 à discuter mutu oyo pe akozala intéressé tokateli 15 mètres sur 20 $6,000 à discuter
Donc voilà un peu idéologie ndenge ezosalama awa. Donc so olingo zwa 15 mètres sur 24 wana topesa yo na $6,000 à discuter légèrement. Et puis soki olingi ozwa 15 mètres enfin 20 12 mètres sur 24 $6,000 à discuter, $6,000 à discuter. Mais soki olingi ozwa tous les deux mbala moko, donc nyonso mbala moko ozwa 15 mètres sur 32 et puis sur 24 wana eza na $12,000 à discuter. Donc wana pona ba o baroza intéressé. Voilà explication o tokokaki kopesa na ba ndeko na biso yango wana. Donc tozo continuer toujours. Donc oyo ezali mise en valeur au propriétaire à banaide ya kotonga. Donc abanaide kotonga chambre salon po epesa ningisa azwa document ya cadastre. Donc voilà un peu. Tolobi $12,000 à discuter. $12,000 à discuter. Pona ba o bakozala kaka intéressé bobenga biso. Ba o bakozala intéressé te na place to commenter belé. En tout cas beau commenter te s'il vous plaît. Bo toti ke la ba o baza intéressé ba comment pe to ba ko négocier na bango. Awa tozola kisa bo mona ba singa courant ngwana donc courant awa ezali courant mezali wana to longwa to la kisa ko quartier to tambola o eza avenue principale oyo et zo kende kobima tina makadam to tambola to la kisa quartier nde batu bazotonga nde batu dans des quartiers to évoluer et puis to recommande ata moko to la kisa ba o déjà batongi ba immeuble parce que tous dans le quartier moko boye to koloba teke eza quartier eza ya mwasika mais ba oyo ba yebi idéologie ba o déjà ba sota premier ba tonga ba immeuble biso tozomona. Donc awa tolobaki courant ezali courant yango liboso na biso yango toleki awa. Donc courant eza kitoko, courant eza vraiment betalala. Voilà courant yango yo donc courant o basela awa ikendaka te courant moko efanda. Na rappeler awa toza na commune ya Nsele na quartier Kimpoko 1 quartier oyo batu bazo somba batu bazo tonga o vraiment évolution ezali na côté ya Daipen. Donc awa toza na bantre mibale toza na entrée to ko côté la na entrée ya camp ya société Daipen ou soit toki ko côté la na planète Sono eza site touristique oyo batu bakendaka komela kolia kosokola na mai. Donc yango wana nde babengaka planète Sono nde eza comme référence na biso ndenge tozo lakisa boye. Donc voilà bandako mosusu pe yango oyo ezali bomona batu bazotonga. Donc quartier eza vraiment développé et quartier eza bien évolué. Voilà un peu oyo eza ba immeuble batu bazotonga. Donc to bay to tambola to déchiffrer quartier to lakisa quartier ti to koma place moko to kozwa mutuka oyo ego mema biso ti place to yaki pe place tozo kende. Donc pona ba visionnaire ba oyo bazara na vision ba yebi makambo ndenge kenda. Voilà mapango yango yo $6,000 à discuter bomona courant réseau pela na pada réseau pela la quartier. Donc au kokati donc pona ba o bakozala intéressé pona lupango oyo na ndenga kosomba mobimba to na ndenga kosomba ndambu. En tout cas occasion yango epesameli biso ya ko présenter bino lupango oyo na ba prix ya C pe na ba prix oyo mutu nyonso akozala capacité ya kozwa to ya kosomba yango. Donc wana kalate tozotika bino po tobimi déjà na balabala ya munene o ezomima biso ti na boulevard. Donc wana bomona ba grand car o esa misala. Donc aso sombi zelu kayas makambo nyonso eza nzela eza kitoko. Donc okoya zelu eza te bomona nzela ndeza dans nzela eza zelu te bomona mituka ya mikie ndenge ezokota. Et puis aso kotongi okozala kimia. Bonne chance à tout le monde. Bye bye.